mokonzi mboka lo baba fongola ba restaurant ba bar na yebisi yo boye église na yebisi yo boye chango lelo soki ka bakangi église oyo na pesi yo kaka ta 5 ans au mona mboko yo changer donc dès ka église ekangami boye bakende nango ti suka au mona na 5 ans ba mboko yo changer Congo France Misona bango bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com Balanja Congo France boye madame na kati ya tranche ameto sola ko etani masola politique mboka Congo lelo vraiment tokotina nuna makambo ko sala pasi tokoswa lelo na mwana mboka Ouazali na bengo imam guérisseur to Mwalim Mala Hassan Chibanda yende tokoba ko soigner lelo par rapport ya makambo koleka na mboka Congo. Premièrement d'abord guerre d'esprit au ezali entre bayi musulmans oyi pas musulmans to komona komiko na ba mususu kuna ba koyokana te. Deuxièmement bokamba miaseni otomoni koma kaka église catholique na église de réveil na société civile ba wela kango metomona ka catholique bayi musulman ba lo barate toko solana moi mboka mala Hassan Chibanda par rapport à Covid-19 toki bato ba ko kende lokola mai toko mi déjà na 5200 cas bande pa union européenne bayaki awa mokonza mboka yambaki bango mwana mboka Macron pe kuna alobi ete ba oba koboya vaccin na bango au vaccin ba koboya ba kokota eta ba kokota espace Schengen te est-ce que zaka lokwa ba lobaka o atelita kolia bona nete toko yeba te makambo koleka na kati ya Congo toko sola pe par rapport ya makambo asala ka parce que za guérisseur a repris cette différence entre féticheur na guérisseur ba msobi moi Margot ya marabango boya po ya soko koma ote na besoin osomba soso osala bo osomba ndeke osala bo wana déjà kopesa mutu mobimba mais baraka na système à guérisseur yango makambo to koswa lelo na mwana mboka Mwalim Mala Hassan Chibanda. Bonjour Mwalim. Bonjour maman nangai. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lelo tomoni yo okosolola par rapport ya makambo ekoleka na Covid-19 bato bakufi ebele tokomija na seuil ya 5200 cas à part wana mokonzi mboka pa leli ebele po akocontinue kaka kolela bato bakokufa Covid-19 bato mosusu bakotina biso na banzela tanke bapandisa yango yango ezaka ya bato ya mbongo po yo monano po toya na station ma campagne tomoni toti kolela papa ya biso mokonzi monene atiki biso pe ya rassemblement mwana mboka Pierre Lumbi babia kufi na Covid-19 bami bakotuna mama yango maladi yango ezaka ya bakonzi bino baguérisseur muyembe oyo toyebi kuna INRB baconsulte bino debi bokendaka kotika expertise na bino kuna na INRB ti lelo babengi bino tokomi na 5000 déjà cas neti ngai mpona docteur muyembe wana ngai mpenza ngai kokota baassociation wana te mpo eza makambo eza ya lokota mpe eza ya bavantiere ndenge ozoloba kaka wana corona yango eza kaka mpona bato ya mbongo siko pourquoi pas ezozwa babola te po parce que bajour babaiki jour bakokanga bamaison bakokanga bawenzi soki ozo se rappele otali na bazandu na bamarché population oyo osala provision esa population nde bazalaki bango tu wana donc corona ezalaki te ozomona donc makambo wana bazoloba na biso wana 5000 et quelques cas 100 morts tout ça wana nayebi te soki epa na yo ndongo oza wana soki pena oza journaliste opanzaka deya sango soki okozana na baexemplaire moko mpe okozana na bapreuve oyo bato bakufi na corona soki oza na yango peut-être okoki kolakisa biso mpona nga neti nga boye Mala Hassan Chibanda donc nazondima na nga te ke corona wana na kati ya kisasa oyo ezali mpe na ndenge nazosi consulté ya nga moko naomonaka eza nango te po parce que neti nga kashine natambolaka na yango te suko nasukola maboko parce que bambote tout ça ekolia nasukolaka nanga maboko mpona microbe mais mpona kokima
maladi wana te nayebi te banda ebandaki yo tozotambola ngati bandako ozokende ozozwa yango te bosiko kaka donc nayebi te dans sens ka mo ndenge olobi ke makambo yango ozokona kaka bango bato bazalaka na bapolitique donc ceci bayebi makambo nini bango bazosala mpona nga mpena vraiment na kisasa RDC coronisate. Par rapport à makambo pe moi songi moké to moni o azape parmi ba guérisseurs professeurs d'université honorablement la mboka mola semi o ba ko traiter ba lobeta azo ko bela Covid-19 aza entre la vie et la mort azo ko bela makasi azui coronavirus bino ba guérisseurs po ya boya ki malade na lobi ezala raté ezate atina ki asenga ki akene na maya mbinza awa ya pompage ya chanik akende ko bimisa bilimo wana oye awa ko boma bato bobo akisko bino ba guérisseur message ni ko lancer na chef de l'état pour azana ba che dans la quarantaine est-ce que broké ko big c'est to rozela rara ba kiso ba chloroquine soki ba nini o ba kopesa o wa bika oui net singa yeno mto comme sanga sangwana ponga na ebiki bakanga ki ya sope na scène pepe sope préparer mutu na ye ezo sala bien te wande na yebi vraiment te na pe sous-informé mpona makambo wana na pe na sous-informé parce que ngana bango pe neti bamona ntime mwa tona branche moko te ye aza na branche na ye asalelaka ngana aza na branche na asalelaka donc toza ni collaborateur na makambo wana nga na ye non na spiritualité yo boyi mona ntime nga alingi nano expliquer biso na moke yo banda makambo ndeni mpo koboya moto ana miso mingi okoboya moni na vie kokende liboso eza kokoma te yo moto simbi $100 lelo na moto azi osimba $500 na 2020 plutôt simbi $100 na 2019 moto asimbi $500 na 2020 sikona na leki na mbongo donc spiritualité eza te ke kozala moto akala be kozala moto asika non spiritualité ezali na forme spiritualité comme na moment oyo ekomi kotanga recherche koyeba lelo pour le bino journaliste lelo toyebeki il faut okende plateau ba faut ça les missions faut kende na plateau wana okende plateau 8 ans ça mais lelo net émission comme ngana ndako eza développement ya kati ya recherche. C'est ça qui est tourné mon la fois émission les caractères na TV mais le tout mon avait émission mo les capines de chombo pe bozo talipé bato bana poto batali bato bana kisa donc par aux na connexion batali donc ça des ndambo ya surtout ko lo baté bato basala ba émission oyo bando sala ngona ba 96 na ba 90 na ba TV na ba RTL c'est ba l'équipe bino peut-être so doté na développement le lobby no boliki ba on a des stratégies pour boliki ba on a mayele. Donc les gens ont été qui le col à ceux qui montent à ceux qui beaucoup na ye kala na ye lelo non na la religion mo efficace c'est ça makasi on est capable de diriger l'esprit ou une dirigeant la carte religion peut-être au peut muso su ba ko sala ya ngote pour esprit mo ga ba ngana influence la religion on ngana sala scolaire na zo contact n'esprit on aller na zo contrat na ye na zo sala la na ye il faut respecter nga mbala moko. Tout ça différent. Quand l'esprit on a soit pas na kuna osenga ye moto. Mais esprit on a soit pas na osenga nga moto te. Parce qu'on a ça supérieur. Ah c'est un moto te poigné poyo, c'est un rabatoté. Mais oui. Ya wande mon yo. Vous êtes végétarien molimo. Non. Koeba musala, koebeloko ozo sala. So ebeloko ozo sala, nde oeba yango. So ebeloko sala te oyeba yango te bakozwa biloko bazu ba pesuni to baka bazu ki soso bazu ona pesi ona lamba soso mais soki yo lambi yango eza na goût ekobima oyebi so lambi yango eza na goût ekobima donc eza différent donc na religion oyo est efficace oyeba tout le monde que bataki banganga to ba benga so banganga mais eza na mbongo te parce que mutu abongo ndinga za bongo ko yebisanga nano na mutu moko oyo koto ayebelo ka sala moni mananga nga koloba likambo avant kota makambo etali mo politique ya mboka Congo tango lobi banganga bino banganga lobi bongisaka mabala
obiki ça guérisseur obiki ça faiblesse sexuelle ça ma cambonioso mais ba musuba binanga margo so landi pe bloc ko bongisa mabala wana ko traiter la faiblesse sexuelle et moi ko pe ça ba cancer surtout bino basi boko zo ba cancer ya utérus ba nini ba rabobele ba kolo ba ko akize bino po lingi ba poussière mingi. Oui, mais nzete za mabete nzete za mabete ce ko yeba nzete nyozo pe samuto yeba mélange nyozo pe samuto médecin na rasuna sali nzete na ngai il faut na consulter mo na consulter kis na ngai moko na consulter mo comme ça na ça nini mais pas sûr au console na une herbe bon eza makambo ya kozwa tona nzoto moto non nzoto ngamoko nano na consultant ngamoko na zu yango na tiango na makambo na ngai po ngana sala nzete te na vandi bo donc faut na zwana kende voyage astral na sel voyage astral pour na problème ya moto boye après voyage astral ba wala kisanga ba otangisa ngai nzete o so sangisa ngai na yango e pesa boye comme ça dans sala yango ngamo fona mela yango na pona telle efficacité na yango na meli yango ezana ba résultat nini ntali journée mo ki on est fêté ni te na pesa moto aki ameli azu solution marambo na. Par rapport à makambo to kokota toki mona mboka congolais docteur Jérôme Ayaki un guérisseur aussi comme toi. Les lois y mais beaucoup bas coupé ça espace des poids ya to moni 42 avant-hier de to moni arrêté mon webinaire te ba autorisé qui sinaïwana a mekango na labo na hôpital à Monkole après to mela yango c'est-à-dire que to comme déjà na 5000 cas pona nini biso na biso ba congolais motema mabele ki makasi mais na mboka Madagascar pona ba ndimi yango Sénégal ba meli kisi wana mais biso awa ndeko na so des poids yaki to lingité qui sinaye ezala accepté na kata mboka ne ba koloba ete OMS donc mais kaka on est en tozoloba yimo zoloba on beza ki motema mabe pour ozo ba ke soki ka ya pesi solution na peut-être a okoma na mbongo ebele lelo ozo boma batu kana kata Kongo ezali kamba mbongo bazolinga otikela mutu espace te yone to sala politique na makambo o etali malade on lokani na kati mais on a dans la politique as un politicien mazo koluka mambo mazo kendo oko lokani na kati makambo ya malade pona nini azwaka 1 million azwa 2 million acha na poche soma ba ndako mais ba ndeko basila kokufa ndeko la azu solution wana faut pesa chance to pesa chance akisala no temanga marché ili na ngate na okota mutema mabibe te pa ndeko la fois qu'il na sala makambo na ye so kazu makambo na ye abonga c'est mais congolais mutema mabendele ki mama na ngai mutema mabele ki makasi poto bongeza vraiment passe makasi par rapport à comico comité et Saint-Sarabino oui il y en a des ordres makasi mikolo tokoka kuna ba mosquée boko bunda ya nyoso imam boya bundi check ceux qui check Abdallah wa kambaka ba musulman nyoso ya RDC babi bamsu balobi nanga margo ya kolia ye moko biso to kolia te kaka ye moko ndeke ndo kuta na ba konti kaka ye moko boye na boye to komona pe ba institution wa mboko ekoya ba musulman ba kobima bazate to kaka ba chrétien na ba chrétien to kaka seni senko donc biso ba musulman do to za vraiment solliciter to kaki ete mokonza mboka covid-19 apesi no compte épargne bino ba comité islamique catholique ni mais babi ba kolukwa mokonza bino ba ko utiliser ko kanisa te bino ba musulman pe komi ko ambote makamba ba religieux non za ko kanate eza selon ce ko batu moni wana eza le sentiment tellement que koza fani nanga ebi ki so epa nanga na ko peso $20 na ko peso $10 oza le fani nanga parce que tellement que fani nanga bongo soki peut-être ba longola nga place moko boye ne ko nose te ba longola nga bazo tellement nga pona boye fo boya o changa po apo parce que donc c'est ça qui est en moi parce que tellement nga makambo nga pena na ko tanga yango te moi je suis musulman nakata shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah donc na jiran zambaza moko sangisa mate abota mate azelo ko pété donc non abota Yesu wapi abota Yesu te maman Jésus-Christ de Nazareth kasi yango bozo souffrir na kisasa non bon nyo kama na kisasa bozo nyo kama na kisasa pona makambo wana
Oui, ça c'est le net le Wamboka le Sénégal. Et l'équipe est son année. Bamboa on comme peine à Brazza. Tellement besoin de christianisme même comme côté on a Brazza souffrance c'est côté. Parce que bon mais les bandos vivent on a doctrine na bango bazala ki bien Brazza bango le kabiso na kolia. Mais le na Brazza vit comme ndenge. Parce que ba Congolais bazo bomba kaka. Même en Angola ba kangé l'église par rapport à quoi? Parce que on a souffrance c'est côté bino mo bazo longa l'église na mo ça on a mboka baninga bazo détruire baninga. Parce que nzamba akanda nzamba zoa. Tellement que yo no sanctionner loko mo boy o yaza yango te. Donc carrément il faut appeler bino. Parce qu'on a des minutes pour ceux qui mboko ceux qui Congo ceux qui nzambé te mais to kufa eza beaucoup ta. Parce que Sénégal ils a passé bazana bandita donc bazana désert ya makasi mais bazo vivre ko le kabiso pourquoi mais biso so kebe mai gratuit OK bo nzete OK bo fufu OK bo masango OK bo tout le temps on a que nyonso tout wana eza gratuit mais pour to zo yango to salela yango to lia yango et comme problème mais so betita tour na mboka mo ya Afrique a wala ozonga on moni ki loko zongi na enfer. Puis ça la melabiso là où qui est l'aéroport en dit on a pas sur sur Mali papa poisson qui tika kabola ko ba fongolo pa oto bisana Charlot boy dans les mots yo on obeto mo lo neti ozongi na enfer. C'est ça qui on a bien on tous en enfer c'est ça on a tous en enfer pour parce que quand on a joué ba valeur na yemo congolais te ndengo lobili kambo enfer wana mo songi moke batu muto moko atuna kinga binanga mama Margot Patrick Bumba binanga musique nzambe ko tambola isute na RDC mwalimu nzamba sala musique chrétienne musique chrétienne nzamba sala musique bon musique chrétienne toyoka on a évité de faire la différence. Pasteur là, pasteur Moïse Bié. Ce que yo au salé musique. Pasteur Mike Kalambai. Au salé musique na yo. Au salé album na yo. Pour ce que pas mal à ça, na la posa e yo kana. Ce que bo yeso yembeli. C'est que as efficacité. Parce que tellement ba remarquer que ba komi ko bimana pour ça. Il y a une musique na mo ça nini. Ekiti. Zomon. Musique non qui il y a une musique profonde et mati il y a bango qui parce que pour bamoni que bango trahir bango bokendaki pas mal asani no sala boye to monaki yo to monaki mutuka na yo soni wana nde ngo c'est une musique non ça kita mais nzambe nzambe pe ba kolela ba déconfiné pour l'église zonga ba te lo banzambe den mo konzambo ka lo ba fongola ba restaurant ba bar na yebisi yo boye l'église na yebisi boye chango lelo soki ka bakangi église oyo na pesi yo kaka tatu 5 ans au mona mboko ya changer donc dès ka l'église ekangami boye bakende nango ti suka au mona na 5 ans ba mboko ya changer po makelele le kaka na jour moko makelele ko le quand même sous ya des grands mots na ebité au mona commune moko bozam sous peut-être na 10 églises 30 églises. Pourquoi? Avenue église, même soit avenue 2 églises, 3 églises. Avenue l'année 3 églises. Pourquoi avenue au sangante beaucoup de morts au Sambé Nzambe? Nzambabi aza lumière, je suis le chemin la vérité. Mais Nzamba aza lumière, deux dosa au besoin de lumière et ça. Mon lit, il faut que dans l'église soit chercher ma beaucoup ernion sauté. Non, toujours le bas. Aucune église est m'habiter. Toujours comme ça. Mais yeba église ni oyo kende. Yeba o ni nous sala. On est fort na moko to zaranel ba na ngabi. Mwalimu na ota bino mukilo soki ozana satana no makasi. Soki ozana Yesu na makasi. Soki ozana Nzambe no makasi. On doit comprendre ya mukili bien. C'est ça que yamona. Église n'est na venir na ngabo. Église des amis sadu. Na venir elandi, église des amis sadu. Avenue elandi, église des amis sadu. Non, c'est canini. Donc, on a beaucoup de locaux là, on faire distrait, papa, on a vendu au Kakuna, tu as franc, bandu ko tcha franc, papa, pasteur Bima Boyo, on a continué à bandu ma colotiste sur ma campagne. Oui, le transport. Merci vraiment, laisse ça comme en France. Tokotonga, totonga biso totonga mutu nyonso totongi basa ya Nzambe, tokotonga no ba politicien.
ngolo mokonza mboka kolela mingi bato bakokufa soto ebana ntango akala so linda mboka eza na kimia te babengaka basage to bavoyant boya bovanda to solola mais bazopesa bavoyant chance te bazopesa bavoyant chance te trop christianisme hein? Oui bazopesa chance na bavoyant te bazopesa chance na baguérisseur te bamona baguérisseur bato pamba na mboko baventurier mais pourtant bavrai baventurier nde bapasteur wana bavrai baventurier nde bapasteur wana pasteur mpe bayaka bango mpe pa mwalimu mama nanga naloba na mosusu opesi ngolo moseka mabe opesi nzombo opesi moselekete mosusu ozomona pasteur azoyaki nazosalisa séminaire nana mposa na koyisa bato okomi edingwe pasteur azoya mpa na yo nde naza boye mama moko lokolo eza ya kovimba kuna monene natie ba huile d'olive elembi nasala nini papa apesa nkombo na ye ozwa otia besala boye akiti mama na oleka liboso atémoigné naki place guérison euti ayebi te bagrand pasteur ya mboka oyo oyo bino obengaka bagrand pasteur oui badadi oyo osengaka pena neti yo pena kotika na kolamba mais so dadi apela dadi etikoti otiki pena nzongo obimi mbango okei apela dadi badadi ya bajeune ejokwa bonde basabelaka epa badadi bonde balela badadi parce qu'on a mission na biso naza na bato mosusu ebele babi ke nga pena nakosike so église te mwalemi donc so nzambe somi nakoma misima nakomi te bato ebele naza na bato ebele vraiment ebele mwalimu sikoyo toloba na likambo oyo ekosala mpe pasi mingi bino bakoakize bino makasi bolingi mbongo okobikisa nga na mwa oyo balobaka okolongola nga botutu okosenga nga $1000 $500 okosenga nga $300 o mutu so ozala kaka mama argo mutu asengi ebele mama argo boye mama boye mais tozosenga ebele balobi pesa bakopesa oti kobomba mayele yango ya bino moko oui faut tobomba yango mpo parce que biso mpe tozongo na mbongo mpe tozwi tosali beeffort classe mpona kotango nako neti nga boye eza na rolo bango eza na don parce que natangi nanga baklasse ebele te naza D6 donc bauniversité nasala yango te donc vi nanga nyonso eleki nango na makambo donc makambo oyo nde yango nde vi na ngai ozomona okodeklare mbongo ebele comment soki okende biloko bokoko tokomona bafi ebele balongola bilamba na banzela nati yamba deka lobi ya bafi mibale balongola bilamba na nzela parce que mpona nini okepa koko moko boye kuna ozwi azwi eloko mwana azwa poussière oyo ça va kende na soki na yaka boye fula yango besala boye omona miracle mambo oluka fia bato mpe azwi asukola boye olatisi femme de nuit na nzoto so mari de nuit na nzoto olatisi milimo mabe donc omilatisi mabe charge wana omilatisi o condition bezalaka na kati ya trop sino moto asalelaka te po teno moto asalelaka te bapesi yo bacondition moto asimbaka te sikoyo na kati ya ndako oza na bato kokakende bazwika mafuta pakolo boye kuna mwa moto ekrake bon bango so balingi bakisa bongo oui bakende neti mpa na ngai bo asali nayebi ke na mbongo oyo ozopesa ngai nde ozosomba eloko oyo ozopana ngai donc ça sacrifice n'est pas le bénéfice yana oyo bazosacrifie corps humain yana oyo neti ngai na sacrifiera na ngai banyama taba na ngai soso na ngai ngombe eza mutu non ngai peso ntaba onapesi mwana ngai iti Abraham asalaka ni asacrifiera holocauste omongi nayebi bible leka nde okende na mwana na ye papa nzambe abiso pesa boye parce que pourquoi ke tozosalaka oyo tozala na yango même yesu le akendaki kosambela yesu asambela te abeta maboko aganga te yesu akenda likolo filme oyo basalela biso montage basalela biso balakisa biso akia mizipiki na ye bien azomutuni atie na se andi kosenga nzambe na ye donc musulman asalaka oyo nyonso to nzambe asali na biso tosalaka yango sikoyebisanga non peut-être oza na problème moko boye eza spirituel otambola zwi solution na yango te parce que nga na ye kopesa o solution na yango pourquoi mpo nazala fier nango mais so naza cher fo nazala cher parce que naza na eloko oyo eza ya valeur na nga nazosala yango oui fo nazala nango fier parce que koto kotiela 10 koto sansalelo eloko nazoya mpa na ngai
aoza komi bakomba bamoni bandeko nsu bakomi bakomba bandeko baluka misala papa foto sambela pona bango zamba sunga bango bakombola bango ye ngana ovanda même si on a vendu banda 0 et jusqu'à 5h du matin nazo bendaka mayaka bato wana bepa ça va pas bato wana zo ozo sala bosala bato bakima mlango efongwami bazongi na église bakoma pasteur parce que okuta na ngamoko nzambe mwalimu ya pasteur be nzambe eza nzambe te eza pasteur nzambe te pour pasteur on a yeso sala bon mapeke comme likolo pasteur comme na bagarde de corps pasteur comme na c'est ça pourquoi mais c'est ngana ata mona bagarde de corps par rapport à quoi Babi Saint-Esprit accampara tout autour. Il est le meilleur gardien. Nous avons une église comme tal là bas tout vimba na église. Pour l'année. Vraiment t'es dans un bizarre. Merci beaucoup Vanessa Congo France. Le Basco continue la Mokonzamboka pour vous a trop négligé ba guérisseur. Le balangé zanga pas Mokonzamboka. To se pays na pouvoir na ende ngava na pouvoir wana. Ndakuso ba kolela lela. Donc après ça va guérir chance après ça va voyage chance ba ba aussi banon pemboka pour mutu azala misumi balé misa to ende mutamonaka waza misumi bala monaka te to cha songi moke moi mboka c'est moi mboka vitel caméra to moninganga bakanyinganga liboso makala video etamboli nganga caméra yende mutu akosa ete bazuzi ba bungaka makambu mama Margot na lenda zo tapi de 70 vidéos babinganga caméra est-ce que nganga déplaçaka mais ko bengi nganga ndiko nganga ti nous sommes ngana zanganga tu vas avocat satana wana nganga Christ nganga nzambe nganga te oyo nganga zo de ngane singa bo na vandi boy quelque chose na vandi bo ko za na poto zo wa guérison de olimo ke bio OK parce que pourquoi pas ngana na vandi boy na sala makamba bongo fona kende pona mona bato c'est si on a kende pona OK babi vita caméra ko la ta chapelet ya maman Marie eta ko la ta chapelet ya mamwani babi bino nde ba West Africaine bo pesi chapelet wana eza makambo na ye eza makambo na bon choix ali wana pena makambo na ye vraiment na ye bien moté donc c'est la qui dit ba embrier ba jus ba zuzi mais eza vie suka za sala bongo c'est bien soit sala bongo c'est bien pour zo la liberté na ye faut le bateau baleki tant que combien soit faut le bateau baleki pour ba aider on a vu ceux qui ba aider te pour ba monde où esimba mi pa bato maele bato ba na spiritualité nde ba simbe monde so aussi mi boy bien spiritualité rose croité voilà ba secte mike maman maikari ya ba secte moi mike yo mo de secte mo bimba yo OK na marqué on beta on vanda banda le loti jo nzamba ozonga pe banini uti ozo pe mbongo te ozo pe promotion te donc on mona ka bango na bango ba ya secte mo ba pona na po ba sala kilizi bien na bona kati ba sala ba koma mwasi na mwasi ba la na mobali ba kochane donc tout ça c'est ça c'est ça ba vodu mais pour ba bon so ke kota ba to avocat satana ba avocat satana mitinga mala non te weza eloko na ngai ya pona ngai ya sharp na ngai vraiment masalela yango masala na ngai. En tout cas, merci beaucoup de faire comme France. En tout cas, merci à moi, Lima, l'autre Tony bien. Son alignement, la semaine, vraiment, tout côté penza, total la penza. Hein? Parce que nous sommes dit, nous sommes venus à ma question, nous sommes expliquer, bon, on va nous aider. On va bien les qui cher, maman, tout ça, c'était, oh, il y a hémorroïde, mais pour la team de l'homme, il faut 500 000 $, maman. On a photo, il y a caillou. To bimara 5h ba 3h faisons rara ba 18h kuna pe western pe kuna ba lobi mama kobela papa kobela pasi numéro contact message bien sur quotidien ouais message na suki ezali suki ba pasteur ba die ba mbongo ba koza mabala ko yate mari de nuit ko kimate femme de nuit ko kimate ye ko ba ne ko zira script sanga nyonso to wana script sanga no senga share tende tu as une femme de lui, mari de lui, avec son sous 10 ans. Comme nous beaucoup n'avons pas joué. Nous avons signé notre cherté, mais il y a mon collègue Azolo, moi aussi qui est mort de ça. Nous avons d'abord mutu quand on a tambola, on a son bon côté. Nous avons bien ça fait 100 cadeaux.
moto auti poto aye nazwaka koli na poto loka na famille na poto mais na tellement de comment na poto te mais chaque jour na gena agence parce que na makambo na oyo na salaka eza réalité ozomona donc yango wana za la fierté na soki na sengi cher parce que po na yebi eloko no sala donc ba osana mo ba vantir ba ozo bambongo mo ba koma na ba immeuble tout ça me peut trop. On va oser la moto à peso $100 mais $100 à peso ya que je l'en suis 10 000. Beaucoup somme bébé étoile la jeune fille. Oh nga iPhone qui ressomme ka so bino ka ba mwali bino mbasi ba to so la 6G wana. Quand on ba te to so le rendre mo lobi wana vraiment to so le yango ya vrai 6G ya vrai 6G ya so le yango po. To tonga semaine wana. Après procès. Oui. Il y a vraiment bien maman donc Hassan Chibanda Azapo Nabino 0 plus 243 089 521 97 71 plus 243 89 521 97 71 plus 243 81 16 82 310 on a somme de benginga à moko direct na bandeko nso baza na ba problème ozo déranger bango vraiment pour ici la rater pour mari de nuit aux femmes de nuit pour problème blocage là ti makolo kwa sapato to bona ngazwa temps ya robenga ngai aux solution vraiment na makambo na yo pour je suis sûr na onga na zoloba. Merci beaucoup à l'Insta Congo France on est avec moi na mboka Molim Hassan Mala Hassan Chibanda otomeka ko sonné ko tonga non que je vais écouter mon son du côté maintenant parce que le concours pas qu'on a 5200 cas mais sans décès caca ma rambo est compliqué donc merci beaucoup à Christian Kenzo, merci à mon patron Didi Pumba, merci à Gisèle Tati, mère de Bénété, ma France, à Gilles Lunaire, le Bolse Kassaï, monté ma maman Ricky et à Michouna Coran de Pichonoka, merci à Célé Dibois, merci de quoi Célé Dibois, Papa, présent chez Kito Mouchachino. Il y a Roger Luma, il y a présent qui était dans la carte à France, dans l'ambiance de la Narana, la carte à Congo France, on a même gagné ce moment sur lui, on a mis de thème dans la Cinéma. Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com